Ce qui est là, maman Silo qui maman Belvi a koufi. Maman Belvi t'en a qu'à pas nature. Maman Belvi ce qui est là, maman Sila koufi. O kende to kete. Nabiso keite. Mukile lo bande ko loba. So po kei ba oye po nanini. Alors tant aux ana bomoy, tant de sengeli to bongisa. Yango de sengeli to bongisa. Bande ko suzi ebele bele batiki biso bandima ite ba ko kufa bande ko na biso. To kanza te ba kufi po bazana mabe te. Or boli misangana loba ke mama Belvi na mama Sila bino mbale bwana mabe makasi parce que bato bazo bomana po na bino. Ya bino to so mona bande ko musu ba kufa to mona ta musu mabete. Bato bazo bomana même bino bolobi ke biso to selo to tinda pe batute oui. Et enfin ba kipenga na makambo wana te. Bazo ke de père s'il vous plaît bien-aimés dans le Seigneur. Bazo ke de père. Et enfin na ebisi bango. Obo sala lelo. Soki moko na bino pa kufi, ndeti moko na bino kufi. Pour la dernière fois qu'on a biso moko na bino kufi. Bo kende wapi? Bo kende paradis ou bo kende enfer. Soki lelo liwe zui Sila, liwe zui Belvi. Bo kende lola to bo keli felo. Parce que bo kende na l'église, bo sambela bozana ba pasteur. Mais sikoyo ndenge bo yo kanate bo pesa pe bo front d'une église. Bible lobi soki mutu azana problème nande konaye ata offrande pesa te atika ngona ke no bongza sima ko pesa offrande. Na église oyo nazo kamba par la grâce de Dieu lokola ka simple instrument. Plus de 2 fois na teya liloba nzambe oyo te ya mapete na ba église. Na biso za na problème na mutu ko offrande te kende. Ko sala blague te nazo teya lokola mosala nzambe. Bato ebele babima abacha offrande te église ko ta offrande te. Pourquoi il faut na te ya vérité pour mokola suka nzamba monanga. Donc na moni mama Sila, na moni mama Belvi. Baloyi baza na problème te. Na domaine na médecine muta souffrant mingi za la pédiatre. Pour moi na ako sale diagnostic te facilement. Pourquoi? Parce que azo lobate. Mais mukolo sokaye et pas un médecin. Médecin tout na gaye o senti ndeni. On a yo kalibumu passe. Est-ce que ozolia nazolia mais nazolia bien te. S'il vous plaît, est-ce que o sala sel bien? Médecin a o sala tableau na yi. Pour azo traiter na mukolo. Na traiter na ba mikolo. Ba lobby ba na problème te. Moi na pesa traitement zate. Mama Sila biaza na problème na ma Belvi te. Bato bazolo bana ba TV ya tindi ba mote. Na yepe pa mama Belvi pa lobby, yeza na problème na mama Sila ta lobby pe bolama mama Sila nde mama Sila lobby oyayi. Et bato bazolo bana TV yepe te mta tindi ba mo. Bande ko na ngai no pesa traitement ndeni bato ba maladie te ya pala. No pesa traitement ndeni. Na lobby OK. Ngana ke imena ifso ka loko mo ndena ifse masila ndena ifse ma Belvi. Na bibo permettre nga bande ko nga na zolo bana maya misu na mutema nanga. Naza un responsable. Na dirige ka batu mine na kati église j'ai des généraux, j'ai de tel batu bela likolo makasi. On naza obligé fona battre la personnalité nanga. Na tambusa batu to na église na ba poto partout. Naza na ba grande personnalité ba tangi kolekanga bato ba lekinga na nyonso. Bafanda kaona baoyo kanga. Alors faut na protéger personnalité. Alors maman Sila, maman Belvi désormais batu ba sepela ba jouer dans ma groupe na bino. Mais pour permettre avec beaucoup de respect na jouer sous na ba groupe na bino te. Donc na jouer jamais na Belvi TV, na jouer pe jamais na SB soyi bozala ka boy. À quoi sert na ya ka sa musa pa na bino? Mukolo mongo tenga na zwa téléphone na benga mama Belvi be mama Sila changa na casting. Ba benga ka selo casting. So mukolo na mama Sila ko benga nga mwa mingi. Seke no za na mwa mingi na tournage. Et comme on zwa couleur mama Sila. So mukolo mama Belvi mto benga nga mingi lokwa no za na mingi na tournage. On zwa couleur na. Alors d'où no tika la sous une église au milieu du village. Alors je me suis dit bon permettre nga c'est vrai que na regretté pour bozali kolo makas tout le monde a envie à jouer dans deux groupes one. Mais je m'engage. Naboma musala nanga pour nabino. Mais quand je l'ai dit, la Bible lobi mutaolia na mutokinae. Aolia na mutokinae. Donc c'est-à-dire muta comme obstacle na musala muninga. Nzambo tiko lo sepela na été parce que mutokia mutezaka sacré. Même dans une entreprise, ce qui patron a fait souffrir batu. Pour bazo accepter au travail malam. Le patron ne sera jamais béni de la part du Seigneur. Donc on a une décision na ebisi bandeko.
na ebisi bango ndenge wana. Alors pour na clôturer sikoyo, donc boye bakinga soki mama Belvie na masi la luka bazana problème te, mais makambo ezobi mebele bele batu bazozala humilier nga na se retirer na jouer na ngali souté na ba groupe ngo mibale, mais na lobite na tiki théâtre, mais bazana odimata makasi bandeko mibale o batu bazo enfier bango ba jouer na ba groupe na bango, mais moi je me retire. Vomenalia lipa okauka na kimia kenalisa na abondance na querelle ndenge Bible zolo bana mukana proverbe. Alors pour en finir, na naibisa bandeko nanga Bartiste est comédien, naibisa bandeko nangai obo salaka ba émission na zolo ba lokola frère na bino kaka nzamba salanga grâce za tambala suka nzamba salanga grâce lelo na nzela batumi bale batu bakomi ko toucher na ba personnalité ya batu, même entre ba chroniqueurs, entre batu basala ka émission. Oui, tozana na conflit ya ba wenge ba kulutu na biso jibe na wera, to mona ba concert na fikini ba beti ti tongo concurrence loyale. Ba musicien wera ba roleka ya ndeko jibe pe ba roleka ba lobeli patron na bango ba lobeli pe musala na bango, mais na théâtre niveau to komi mama Sila na mama Belvie et komi yango te. Ya cela za na vie passée na une maman par exemple azana télévision alingaka moko na bango aosa l'émission et bandeko bazo finga mutu mususu, une femme mariée ta mususu ana mbana na ndako ana mubali, mais bazo loba vie passée na ye o ezo correspondre te na conflit ya musala o batu bazana mo. Mwana mwasa ofinga mwana mobali moko aza marié ana mwasi na ndaku na bana azana ba semeki azana ba bokilo, mais bazo finga ye ba défaut ya nzoto na ye o eza rien na rapport moko te na musala. Alors na boy ko ebiso Dieu m'a dit, Dieu m'a montré mama Sila mama Belvie bola na ngata msubo na télévision devant tout le monde. Bo simbeloko omoni nde tozo kende boye, nde tozo kende boye boye bak batu ba sala na mabe, batu ba bomana, batu ba kota bakis, batu ba kota bonganga pona baninga musuba sala bango mabe, mais base ezaka bino bandeko na ngai bozana bâton ya ocha kimia na likambo, boza pe na bâton ya ocha désordre ba via batu bando kufa. Bo simba ka loko les artistes et comédiens na lobi na bino ka lokola frère na bino pour que mauvaise interprétation salamate o asakoli na sakolité na évangéliste na nga prophète, je suis qu'un simple évangéliste na prophétisera te na te aka parole de Dieu ndenge komama esili na te abongo na sala maite mafuta te singate na te aka parole esili na za mon assemblée de Dieu mon akadesi, mais na lobi ka eloko moko mama Belvie mama Sila na sengi na bino boyeba makambo ndenge zokende batu ba bomana batu ba sala na mabe, mais nzambe aotanga ngoli kolo mutu na bino po bino batu za baza makambo batu ba perdre batu na ba famille na bango ezana batu ba kota banda ko babeli parce que mutu akotinda kwa nganga alobi asalinga boye na ko prouver ye akomi akotinda kwa nganga sali mutu mabe bwakele malade asali boye mutu atikali na état ya passe ba musuba kufi nzambe aotanga ngoli kolo na bino na tikeli bango charge wana mama Belvie na mama Sila na yepa bandeko na biso bosala ba mission ndeko ya famille bota ndeko ya baba kuku oto za kote wana bandeko na mati penza awa epai na te ya batu babongola mitema bino nyonso bayaya na ngai bozo ngata lokwa nokwa bana bino bozo ngata lokola frère na bino na kiti penza na se na fukami awa na bondeli bino so na zata ndeko na bino atalo kwa mosala nzambe te me lokola ndeko na bino na eko senga bino pardon bandeko ba chroniqueur nyonso na ba chroniqueuse ozaka famille bota ozalaka ya bakuk na boyi koloba o nzamba tindinga te na lobika na sengi na bino pardon so ina ngambo batu basala bino mabe bolimbisa soki pe na ngambo na mususu bandeko basala ki mabe na fukami na kombo ya artiste nyonso nga na kiti lokola frère na bango
lokola mutu moko na représenter bango à ce moment likolo etumbelo ya nzambe sika bomo eza na bondeli bomo ezala baya na nga bosala be mission pardon lokola leki so boza bayaya lokola frère so na zande ko na bino mobali bande kwa basi ata lokola noko ya bana na bino kufe zo telema passe zo telema na chema bolongo na se na zane interete pa belvi na interete pa mama sila na zane interete lo les homo na ngali kole tumbelo oyo na liaka mbongo mutu te wa pesa ka ngai pona sala soki nini na zana ngote soki église abona oluka mbongo te no luka mbongo pa masila te ni pa mabelvi soki na musala na ngate na kiti ba genou bandeko ata na za pamba liboso na bino bo considérer lokwa musala nzambe te na kiti penza bo liboso même ya bana na nganda mo église depuis ba yaki 6 heures ba msuba tikali wana bazoyo ka lo lezoka mabele zo mona na sengi bino pardon soki zaki na mukili na ngala bana sokoli maboko mais na bonzambe na sengi bino pardon na kiti penza mabolongo na se pardon bandeko na ngai pardon penza pardon na kombo na nkolo Yesu Masia atoza ya doctrine no sambelaka na yo te na sengi yo kaka pardon na nzambe kaka yo sambelaka nga na sengi yo pardon penza mutema na ngezo soka depuis 6 heures du matin na yaki ao na sali nzambe na fuka mite na église oyo pona batu mais na fuka mi pona yo ndeko sala ba émission na tche penza ba genou na se so mama sila ba yo ko antena ma belle fille nzamba sa charger na bango mais biso tozo lobela bango biso ba artiste oto lobela bango biso ba chroniqueur oto lobela bango ya na kiti penza na kombo Yesu Masia Nazareth pardon penza pardon tam suba comprendre ngate na ko so pe humiliation na moto aluka nga kiti sangai mais pona bino na 5 ans pardon totika oloba makambo bandeko totika ata to sala concurrence loyale to so nanu temps otoloba makambo susu bandeko na nga pardon to so tant tolo makambo susu totika nanu mwa silence to luka kimia to lingi kimia olinga ma belle vie mi me kolobele na nsuute olinga ma sila mi me kolobele na nsuute bandeko na nga po ezala te olobaki na phase ya malamu me ba komisa na phase ya mabe totika nanu kimia ezala bandeko na bozana be mission bela ko sala ba yaya bozana makambo bela ko lobela na mboka na biso bandeko na ngai totika nanu bandeko olokwa ba boyi totika pardon ya ezaka même tana mutu moko ndimanga na za mosala nzambe ki ata na nzela na nzamba sala ebolam ata pona ndeko wana moko ata pona orphelin moko oyo lelo atanga classe asisi université ponga na za mosala na nzambe ata pona mawa orphelin moko ata pona mawa veuve moko ata so mutu mwa bika ayoka talilo banzambe na nzela nanga mabolongo yango ekiti na se batu bafuka mila batu pona ba intérêt mais na fuka mi pona sengo pardon na saluer le côté mais au nom des artistes et comédiens o lobila kama asila to ma belle fille o ezo pesa makelele to lingi kimia na sengi pardon nzambe na nga solo pe abomoyi yom to tinanga na musalo na yekolango ni na classe ni na école na yekolango ni na église s'il vous plaît mais yom to kutana na nga na 1998 sala groupe à théâtre tant musu nkolo yebaki makambo boye ke esengeli na ngana kita na sepenza po bandeko makambo esila soki okati likambute ata ba président ba association ba ko okata tenza Bible lobi c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit pesa sagesse na bandeko bazonga sima ba mona bisika ba uta otika bato ba tombwama okeko lokota bango pesi bango valeur mama sila na mama belle fille mais apparemment nzamba bomoi babosani bolamu na yo élévation na bango komi libaku pona batu ko tombo malongo ba producteur bazokoka te mais bango bazokoka nzamba et komi lelo pasi pona ba famille et komi pasi pona batu nkolo batu bazui humiliation ndeko na TV azofinga na ndeko musu na TV kolo bazotanga na ba kombo batu nzambe justice eza wapi kolo to na posa justice na yo sunga nzamba bomoi na kokiso tindenga lokola moumbu libosa bandeko nanga oyetikaliza ya yo nzamba kokisa pona lokumu na yo et olobi tu rendras à chacun selon ses œuvres
On dit que l'humilité nous fasse voir les autres, c'est comme s'ils sont au-dessus de nous-mêmes. Na sambelio, na soukisi, na kombo Yesu Masia Nazareth, de tolobi amen. Merci bande. Message na yana pesa bino yango na kola pambola bino, nga na soukisi a. Kola batela biso to kuta na mbalasi. Merci beaucoup. Eh bien, merci. C'était là donc le message de l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres aux artistes et comédiens. Nous allons tenter de faire quelques interviews par rapport à ces messages et je pense que les artistes vont parler. Le président est là, Papa Masumu. Bonjour Papa. Bonjour. Vos impressions par rapport à cette activité, à ces messages? Non, l'impression c'est que il fallait que Moussa Nzambe à côté dans le Kambongo parce que biso même na niveau il y a direction il y a lisanga na biso même maître Lombe à Yebiango nous avons fait presque séance pour nous tala comment tu kokota na kati ya Kambongo comment ekoki kosila mais toujours à chaque fois ma proposition pour qu'un jour total à comment y arriver. Mais ce n'était pas facile parce que au Monika Gandenge Makamango est commis Nabato Libanda Bazo Kota Nakati Ndenge pasteur à lobby Yomoko Kolo Makambo Suko Yoki Bat Bazo Loba Bazo Sala Kokote la yo négativement. Il faut yebisa bango que ngana lingi wanate Suko boyi na yo bato na pi bakolemba. Mais ce que ça semblant net kaka que oh non ngate mutanzo tinda bango mais on tolérer ango mais ça ne va pas pour biso siko to comme un système que ce qui est ali ndenge comment bazo ça le système ko finga moi j'attends encore jour bazo finga masumu de Brende tribunal kaka pour ce que ce monde a désordre, on est zabouye, oiboye. Ce que ce micro, à comment raconter n'importe quoi, à kozanga tek, à kubanga tek, mutwana za mukolo na ye, même na âge, même na musala, rien à manquer complètement. Et je pense que finalement, le colapé Makambango, ils ont évolué. Il faudrait qu'on arrive que, comme un tribunal. Et ce qui est comme un tribunal, ah, wana komona ndenge batu baya ko senga ka ba pardon ko fuka matusa ba ko comprendre. Pour mon pasteur, à l'église bisonyeso tout à l'heure na l'église awa. Ndenge ya mileli. Et c'est ce que nous subissons tous les jours. Et hier en tant que Moussa Nzambe a monique non message oh biso pe to koyoka pour que to meka kucha mai na vino na kati ya musana biso. Moni ndako ezangi kimia ezaka neloko moko malonga na kati te. Ata soki biloko kolia ya na kati. Ata soki luxe ya nene eza na kati. Et soki kimia ezate esengo ezate. Voilà la raison pour laquelle balobaka soko za meto kitoko pongia kitoko ezate c'est inutile. Biso awa toye kotia kimia na kati ya ndako na biso pour que nyonso ya valeur eza na kati tokoka ko jouir na yango. Voilà la raison pour laquelle totiki ba activité tozaki nango toye awa na invitation ya ndeko na biso pasteur de la foi qui est aussi notre collègue acteur, artiste, comédien. On a tous ensemble, moi Maloba ya Kitoko, on a Rocha Kimia. Moi que Narobi maman vieux Johnny même à se rajeunir Kimia donc ça me gêne. Merci beaucoup. Voilà, mais président s'il vous plaît, bien que lelo ezaki pena message moko ya kimia mais bandeko pe musuba amonanité ezaki pena bandeko musuba komituna est-ce que réellement nde bino pe boye ba musuba été est-ce que kimia pe kokota vraiment de olanga soko ozo luka place ba luka kimia batunyo so bazala okoko cha kimia te déjà tant tolobe la kimia question déjà ezo luka kimia te est-ce que biso nyo soto za pa ba bondo baza poto cha kimia est-ce que biso nyo soto za pa ba M23 baza pa ba cha kimia ezana ba soda ba FARDC so baza kuna pona koluka kimia oloba te ke soko moni FARDC mo na Kinshasa yo ba FARDC ba cha kimia kuna na SAO zalia te oya ye aye biso to ba soda oyo da e délégué biso parce que
tokokai mpe kozala na volonté ya koya mais temps ye délégué biso c'est pas seulement moso aye te nde alingi kimia te non azwi empêchement azangaka te oyeba makambo ngo nde nga directeur bon lenga tuna une question par rapport donc ya finalité ya nyonso bosololi na passé de la foi finalité ya nyonso eza nini na oyo bozwi comme décision finale oyebi lelo eloko ezozangisa bato kimia mpe eza soki otie lokoso to otie posa na kati ya buzoba omoni moto aza na envie ya eloko moko boye to moto abina ngati mbongo ou rien evedi so balakisi ye mbongo ebima kuna me bikambo ngo eza buzoba akende osala. Moi je crois que nous tous oyo toza liboso baetika na bino to bafruit ya télévision c'est la télé nde erapporta biso succès et c'est à la télé nde bazwaka succès. Aujourd'hui boyebi bino nyonso toza na système internet epesaka motu succès te, internet epesaka motu buzz ezali lokola chaînette ya garantie ekongala kitoko na kingo me mpona ngonga moke succès eza lokola chaînette ya or ata soki ezongala makasi te me okovanda nango mikolo ebele mpe mokolo okoteka yango na prix ya malamu. Moi je crois que c'est aussi internet ememeli biso salité ebele bato baokanisa ke nakozanga koyokana nde bakolia bakotonga bandako bakosomba mituka non eloko wana bato barechisa nango eza jibe na wera esobe na saisa mpe barechisa vie na koyokana tokozala kaka na exemple moko te peut-être moi nazomona ke conclusion eza kaka ke soki totelemi te moto akotelema na place na biso aza te yango moni kotelema na biso eza lié à travers mosali ya nzambe parce que ntango bino bozotelemi na bitumba boyebake bitumba wana soki boyebi te surtout eza ya satana to ezaka ya bomoto alors botelema na minduki na bino nyonso oye na spiritualité bao mpe bazaka makasi na baspiritualité lokola bangai bapaster de la foi banani président yo boza makasi na spiritualité lokola banani mutamta lobaki angai donc veut dire faut totelema kaka donc voilà ko bande ko musupe bazali to monopoliser parole voilà c'est jeune n'habitez sur kimia ekozala nango poto yaki awa pamba te toyaki mpona kolukala mpe babito olukala mpe nango baza na poto bakile bamessage na biso toalia toye koyoka sikoyo etikali biso nde tosala mpo kimia ekota toyoki déjà na fo basala mpe baozangisa kimia bango mpe etikali mpe basa mpe quelque chose mpo biso mpe tozala kimia voilà mpo biso mpe tozala kimia mposo bango baza kimia balingi kozala kimia te bango nde bazangisi biso kimia omoni te ke biso totiki mpe makambo na biso mungu toye mpo nini parce que tolingi kimia lokola toye tosali déjà pa wana ya kolinga kimia donc sikoyo bango mpe fo basala pa oyo ayokanaka te na oyo mpo na nini boyokanaka te donc ça dit bosala bamessage boyebisa na bato na bino oyo eya lokola neti ke une fois nde toyebi à l'époque mpe na biso wera na jibe babanda oyokana te o wenge bcbc o wenge maison mare mais banda tokomprena wera na jibe bayokanaka ntango babengisaka bato na stade tokendaka te yoko tozwi exemple musika ezaka nde bato banamona neti sai na papa masumu toyokanaka te nayebisa mais bana bamona biso toodame ngulu baliaka na bango ngulu donc kimia ezali nango kimia ezali esika kaka ke mwa hémorragie wana ezali tozoluka nde kaka kokanga yango mais déjà bandeko oyo neti bolandaka biso baartiste na bino oyo boyebi banda na bakulutu ti na bagénération na biso donc oyo nyonso bozwaki biso baartiste mabe bokokai kotomboka mwa moke na bacomportement na biso ntango mosusu tozosala boye ntango mosusu tozosala boye en tout cas démarche wana yango tozosala mpo boyeba kozwa biso bozongisa biso na mitema na bino ke toza baéducateur ya masse tokogarde toujours image mpe bajournaliste bachroniqueur bango mpe bazangisaka biso kimi bango mpe bakende kofabrikaka makambo na surtout bango nde bapelisaka mpe moto ntango mosu ezalaka nango ndenge wana te bino mpe bopelisaka moto mais kouti ofunda bato nyonso baozangisa bato kimi mpa nzambe oyo eza liboso église moto internet oluki baproblème na makambo oyo nzambe ayoki voilà. Donc par rapport à la question qui conclusion la conclusion est simple, c'est juste mettre en pratique oh to sanini to yoki, c'est ça.
Maintenant, on attend maintenant la pratique. Là, c'est la théorie. Une fois que tu es pratique, c'est ça la conclusion. Pour le transport, on avait John.